Bonjour, Balandia, site namino préféré, Congo number 1, Marc Tabou, Francis Kakonde. L'autre, tous en a pourquoi, tous en a Toronto, parce que, la nouvelle, il y a frère Nabiso Moko, il fallait qu'il y ait Léon la soir, mais mariage est salamité. Parce qu'il y a eu des problèmes. Alors on a bien ici de Toronto, il y a Toronto, parce que likamwango il y a mariage, dot, biloko wana nyonso ezoko empêcher biso baleki oyo bazolinga kobala te. Alors toza na deux frères na biso grand Torontois, toza na Jean-Claude Outokita. Bonjour, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir. Alors, merci beaucoup. Papa Guigui Sokporo, il y a un côté de cadre, Tobetali Solo Kitoko, il y a les Kamwalelo et les Kina pourquoi. Vraiment, on a évité, biso journaliste, tous en a droit, il y a relaxé sentimenté. Mais Papa Jean-Claude Yeb Sangananu, sentiment na yo ezali nini par rapport ya o eleki na pourquoi lelo. Bon, sentiment tout ça nango ezaka ba regret vraiment, c'est vraiment dommage de voir notre frère Aubin na ba démarche à sala pour na mwasi na ye okoma jusque na dernier mi-temps makambo esalama na ndenge moko na ndenge moko planning na été, donc na ndenge moko atiaki motema te, donc c'est décevant. Et toyaki to encourager ye topese maloba moko ya amour tolingi ye, et puis amona que tozaki na volonté pour to soutenir ye. Mais quelque chose qui m'a beaucoup fait du mal, c'est que l'église oyo frère wana Africa Ntaka tout le monde est un membre de mon côté pour encourager. Puis nous soit une nouvelle vraiment. Mais pour encourager na monio lobby, mais préciser parce que tout le bien il y a mariage annulé. Voilà. Bon, pour encourager na sorte nini parce que bon mariage annulé, on va faire na banda ko ba là la lobby église. Mais église rôle nango ezanini. Ezaya quoi pour relever moral ya bao pour relever moral na bandeko moral na bango ekita ko la frère wana frère Aubin azuku na dernier mi-temps. Normalement l'église devrait se présenter pour encourager atakolo lingomba pour éviter non frère, voilà non courage, peut-être il y a un message derrière cette histoire, cette situation. Donc il fallait quand même que l'église ait apporté un mot de soutien, comme ça frère a se relevé. Bon, les camarades pèsent les camarades d'autres, n'habitez papa Guigui poussant na cadre d'autres, les alliés n'ont qui information tozui, les alliés raison mariage est annulé pour la likambo, il y a d'autres. N'habitez yo frère Robert, c'est un Kassaïen. Yo Zamutu, vous appelez Kassaïen, ou bien moi qui tire, on a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Bon, vraiment, surtout à Toronto, na famille surtout à Toronto, Torontois, na Torontoise. Pe na famille surtout na mboka, toza nesenga ko solo na bango surtout lelo na butu po baeba, biso bana na bango. Biso ba famille na bango makamuni tozokuta nango na katikati na Canada awa. En tout cas moi wa bandeko nanga pona komona ke biso ba Kassaïen tobosani kibukoko, tobosani kibondeko, tobosani oyo balbaka coutume, tokomi kosala makambu oyo esengeli esalama na ndenge esalamaka na ndenge ba Canadien ndenge balobaka ke bazosala makambu comme balobaka na anglais ke I don't care, we will do what we can do. So ndenge balobaka ke tokosala makambu oyo tokoki kosala na ndenge ya Canadien, mais tobosani makambu nyonso ya mboka. En tout cas esalinga mawa mingi. Petit Aubert azaleki na ngai ya mobali asambelaka trône église na biso ya Congo ya pasteur na biso pe ya aza mwana mboka. Petit wana en tout cas muto
nyonso to ayebi aza tout d'abord respect aza ke mwana moko malamu mais tozo comprendre te comment muto malamu lokola ye Aubin vraiment problème aboye ekwela ye na mariage na ye azui mariage na ye aleli mwasi na ye asepelaka na mwasi malamu aye kokota na porte légal ndenge balobaka na anglais ke légal donc olobake muto aye kokota na kati ya porte asengi bafungolele porte mpo na kota nalobi femme na même na Congo yango tomonaka soki bopesi biso baniongo nyonso to esengaka ke mpona mobali ozwa mwasi na yo bapesi baliste basali baliste makambo nyonso akokisi na baliste balobi ke kobala ezalaki $2000 mais soki ndeko apesi $1000 ya avance alobi ke bo $1000 oyo etikali tokoya kosilisa estce wana ezali raison mpona famille ya mwasi epuis na kati oyo liloba te papa Guigui tifo toloba yango tobomba te notre frère Aubin c'est un licencié c'est quelqu'un qui travaille c'est quelqu'un qui kozwa $1000 akoki nde kozwa yango soki temps epesami quoi. Dans cette histoire nga nazomona est-ce que soki napesi $2000 cela veut dire que baparent ya mwasi jamais bakoleka na ndako bamela atako po mai normalement d'autres il faut ezala symbolique ezala te occasion ya biso po non oyo ndeko azobala aza na poto comme ça to charger mingi ou encore aza na mosala bien to charger mingi po esala boye na boye non c'est pas ça c'est pas un moyen ya s'enrichir ou bien kozwa oyo moyen moko oyo permettre biso tozwa eloko tolingaki to tozwa non mais Jean-Claude merci à trop mais conseil ni sikoyo il faut topesa parce que bakoloba oh non boye mais tosala nini sikoyo biso bato tozovivre na Occident par rapport il y a bakoutume il y a d'autres nani toko gérer situation non bakoutume na biso tokoboya bakoutume na biso te mais oyo tozoboya eza que ezala occasion ya s'enrichir te d'autres normalement eza eloko moko ezala symbolique c'est symbolique okosenga frère misala ndenge tozosala bamisala boye tozwa combien ata soki ozwi mingi l'état ya awa aza na bataxe moi personnellement je paye $700 chaque semaine ya taxe ozomona mais oyekelaka même bafrère na yo bien bana na yo mawa $2000 na bamboka oyo bon c'est peu parce que toza na poto boye na boye mais ezala symbolique même $100 boye ezalaki non mwana na biso babalisi akei bon toloba sœur oyo atikali oyo mariage esali ke esala ndenge esalenga wana soki ke tozosouete te esalemi ke non ndenge tozozwa bana ya bapoto boye azwi peut-être zemi est-ce ekopesa honneur na famille wana et puis pour nous les chrétiens oyo toyebi nzambe makambo boye komona o frère ndenge basali ye ndenge wana omoni ke nzambe aye koeleve ye Dieu aye koeleve ye mpona koyokisa banguna ya frère wana soni mpo omona ke non en tout cas tosalaki mbeba quelque part ozomona donc pour dire ça bref eza que badote ezala occasion ya kosenrichir te